congodialogue.com. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va l'opé sanga Francine Ngembe. Banabiso toujours continuer. Bon monique tant bisa bien so mutuka. Mal transport ezate. To louer taxi, toke siko hôpital. Pas ko toke hôpital hein. Au CPD hein. Voilà, matin là, matin. Voilà, Banabiso, hein, Doris de la personnalité, hein, Sandra Bumba, hein, Barbie la grande, hein, Nakata Liverpool. Vraiment bon monde bien. Que Moussa de Salaka, Tokei, Otiga Moninga, la table sur ma transport, on a des sécurités, parce qu'on a loué taxi, tikuna, ils ont passé. Cocodio qui on a dans matin, on a yéona mati. Voilà, ah voilà. Hein. Oui, Banabiso, tout ça, il y a tournage de Biso. Bon, on est bien. Tu es dans Cocodio, il y a la spiritualité. Il y a un moment où tu es dans Cocodio, il y a prophète Condé. Parce que, bon, on est là, la vérité. Oui, il y a la Zogoya. Voilà, il y a la Zogoya. Alors, on a que Makambo malade Zobela, il faut tout le monde à Bunzambe. Il y a un moment où tu es dans prophète Condé. Pour na ame ko tshebe ma bonde linanu parce que yewana kokodio ko yewana voilà bon moni bien voilà oui voilà kokodio ko yewana zeza kita oui voilà on a kokodio zo kita wana yewana koko ah tu es pas prophète Condé. Oui, bien. Oui, bien. Au CPD mingi. Na CPD na makasi. Voilà. Banabiso que bon on est bien, tout ça pas pour Condé déjà. Papa Coco. On lui mais malade on dit malade il y a bunduki na kati malade yango hein. Ah. Nabeli sikoyo na Zako na Zoko Bika Kim. Nzamba Osala. Voilà. Tu es pas prophète Condé, voilà. Tout le monde Maman Margot. Voilà. Voilà. Maman Margot, voilà. Maman Margot, on tourne autour de Papa Kokodio. Papa Kokodio, bonjour. Bonjour maman. Qui va essayer de bien 2 ans, on va quatre bilamba to comprendre. Pour na bibo ozoki médaille te. Yango wana ne beli. Na jui médaille te na comprendre te, na juité pour la nini. Médaille yango to comprendre. Médaille à 40 ans ya groupe salon auto médaille va passer ba artiste nyonso pas. Ba artiste nyonso tout même ngai na kati ya ba artiste nyonso tout obase kisamboka oyo kobanda Congo tolongwe na Congo to eto koti na Zaïre nga na sana kati alors na suis médaille te na comprendre te pona nini. Maman ya bana ngai wana. Sikoyo tomonyo ana matete pas prophète Condé Rosal. Bon, naye kopesa yembote. Luka lobiko. Ah? Oyo luka lobiko. Ah. Asungola ba prière. Comme la prière tina batonga nazwa kisi pour naza madame voilà Banabiso voilà to continue biso bozo mona bien papa Kokodio koyeyo azobela hein Doris lève la personnalité c'est le moment bosunga papa na biso Kokodio ko la monique to zala no la monique au moins pas ya pas prophète Condé baluka boye otala pokota wazaka likambo tala fulu tala
tala fulu oyo ezalaka awa omona bien ke awa po kota awa toyeba Prophète Condé parce que makambo malade ezobela wana toloba mpe na bonzambe oyo azali grand comédien wa sali mosala mingi na mboka oyo vraiment ke émission noka fana mokonzi oyo olobakisa mais oyo alingaka traitement te nani oyo alingaka traitement te nani ngai nalinga traitement makasi voilà voilà toke bana biso kaka na cadre ya kolinga lobiko ndeko na biso toye na papa oyo homme de Dieu Prophète Condé yango to me moninga na biso azoko bela malade azobela wana isa malade mukoto ya spiritualité makasi pe moni azolela yango monike to moni Jacques to tala mzoko sitango zokoma voilà voilà yo nazokota papa Kokodioko voilà voilà papa Kokodioko yo nazokota voilà vous mona bien baye na ye vous mona bien na papa Kokodioko yo nazokota papa Kokodioko grand comédien vous mona ki abeli papa Kokodioko yo nazobela aye ko luka lobiko wana papa Mbote Mbote oyebi na yebi papa Kokodioko très bien toujours na épée théâtre na tana na l'église ba nzambe oh papa Kokodioko yaka nana yaka papa Kokodioko oyo muninga na yo bosi wana ye osali so ndengeni muninga na yo bosi wana ye joano théâtre na kala na l'église no sa église na bekol ubengo pe yeto sai nao na bitadi kala penda kala voilà siko awa we pa Prophète Condé salo ndengeni ntango kotaka lopango salo ndengeni naye kopesa ye mbote nasepela mpe na ye makasi mama ya bana nanga kota voilà tofanisa papa Kokodioko vraiment bomona balanda na biso tokoluka lobiko pa ya Prophète Condé parce que ye azali musani moko wa nzambe na makambo etali maladi asaka mbebele yango vraiment papa Kokodioko la moni oyo de biso kiti papa moi kiti voilà alors voilà papa Kokodioko yona voilà ya mususu voilà tokota papa Kokodioko fato fanda mais papa Kokodioko balobi yo velingi kisi mingi hein olingaka kisi te kisi babi ozaki magicien ya solo jamais ngai na kosala ba magie wana te nanu te mais ye pas Prophète Condé sona ba kisi oyeba pourquoi pas so papa nini papa so Kokodioko obeli nini nabeli hémorroïde traitement siko balobi obeli malade ya mutu ye malade nini wana mais mingi bazosemisa yango nazocomprendre te mpo na nini boye eloko te mutu te Michonoka oyoki que bazosemisa mais bon comprendre que malade azobela wana ça demande beaucoup de moyens que passer Timothée aux États-Unis au Ipseni bon ma PC merci beaucoup Kolo Asungae Kolo PC oyo parmi ba Congolais oyo kutu baza na poto oyo kutu baza awa na Zaïre awa na Kinshasa mingi nanu basungi ngai te mais ye kutu na musika atindelinga eloko kolope asunga ye makasi voilà tozela tokutana na Prophète Condé bongo nde tozo continuer de célébrer la personnalité Sandra Bumba koko na Aniston pese mbote kuna vraiment que aller Bumba mais en tout cas tous en a peu de compte par Prophète Condé bana biso kaka tu na Kokodioko bone uti ba Prophète bosoyo madame to solo kitoko bien mais bali balinga boma yo abomanga pona ba boma yo bandoki bandoki oyo bakoboma ngai suka bango mpe bakokufa
Mais au CP pas du temps, on pas prophète Kone. Au CP mingi, au CP. Na na volonté na ngai na CP pe makasi. Voilà. Au Melipeji. Na Melipeji moko. Voilà, bala na biso, toujours continuer Cocodioko, hein? Doris lève la personnalité, toujours continuer vraiment. Même Sarabino Cocodioko, c'est des moments de sungaye, hein? Mission Noka, Francine Ngembe, tout le monde appelle Congo Dialogue, ça s'appelle Action à Cocodioko. Ça, ce sont des grands monuments autoroutiques à Bangote. Namoni déjà, oui, oui. Divertir Mboka et ça ma sécurité. Voilà. Ba théâtre ango bana Congo batalaka. Mais ça ma sécurité hein. Voilà. Papa Ngo m'appelle moi Papa Ngo Mambote. Cocodioko n'est pas prophète connaissant le non, non, et ça bien, c'est parce que la Bible le dit que Jésus-Christ de Nazareth a yagi pour la batunyos. Le langue prophète connaît pour Dominique a yé pour la batunyos babi kabaso le biko n'anchela na yé pas Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça m'a bête et ça m'a l'âme. Cocodioko, ça me la moni hein. Wa sambela raté nani. Wa sambela raté nani. Hein? Ko sambela eza ma sécurité na lobi yango awa. Eza ma sécurité. Voilà. Dile Nzemba, a de longa toke na Telema, toke na hôpital, to continuer ba hein? Ya to au côté Iloba, to ko na nous vraiment sima, to côté makambo na biso. Merci. Pavera. Toi c'est pas 2500. Toi 2500. Attends, 2500. Yaka. 2500 on peut ça. Oui, Banabiso, papa Nabiso, pasteur Timothée, en tout cas, vraiment merci. Nous allons continuer à prendre la Libye quand on a biso Cocodioko. Il y a un moment qui est tué à l'hôpital. Nous allons continuer à faire la Libye quand on a biso Santa Bumba. Il faut quand même bosser ma casse pour na Cocodioko, tout ça Cocodioko. Il y a un autre qui est tué à l'hôpital. Ah, oh, baby, déjà, pour moi. चले Christelle, qu'est-ce que ça va faire? Il n'est pas malade. Il est bien. Les hommes sont en biseau pour ça, la moitié n'a pas pour tourner là, à tout ça.
Terre en repos. Te. Atogan. Lua ulia mama. Ah. Qui sont dans le vaccin là? Où est le vaccin là? Qui sont tous là? Bonsoir. Bana biso partout dans le monde nous sommes na musane ko salama to remercier prophète Konde ali loba tant de bisaka bino ke to na partager o makasi oyo bako sunga biso bomoni ndeko so kokodi ko na kati bazo jamais mama mobala zali opsi kwapi na kati hôpital ba otie mai bazo landa yo au travers le monde bazo na premier soin
sikoyo esengi nini parce que mari ezobela ça demande quand même maman. Oui, bon ezosengaka mbongo parce que bakoma baordonnance ezosenga fo osomba bakisi il faut basala examen motu nyonso toni osengaka mbongo. Bazolanda travers le monde oyebisa bango nini bato nyonso to balingaka kokodioko bafani na ye. Bato nyonso tu balingaka kokodioko bato nyonso to nzambe osimba mitema oyo bakoki koede kosunga mpo azwa traitement normal pour ayoka bien. Azwa traitement comme il faut nde esengeli. Voilà, boti ya kodécourageaka biso. Bozomona wana banda tongo nande kokodioko mais mutuka tozomata bafutaka mutuka wana. Crédit, caméra wana tofuti caméra. Caméraman, motivation, ça demande des moyens. Botika kolobaka mabe nano. Boti kodécourageaka biso. Bomoni awa soki kokodioko akufaka nde awa eza koyinda. Ce kokode okakufa kawa no eza koyinda awa awa biso ba artiste na biso kabino souvent na matanga nde occasion yaka nzonga na matanga nzonga ta muninga na passe c'est le moment maman Margot c'est le moment ezande tant muninga za passe ne ba reconnaître le bon ami le bon compagnon parce que ndenge za besoin ba mona pe bino nde bobandaka koseka bobandaka kolia bobandaka komela za besoin mona bino eza te que non ndenge za bo sunele bobandaka kozela soka akotine na place manili nde botembo soutien à Kokodioko nous sommes le Kokodioko nde bonye bosala ngo mais eza vraiment pas siming papa makiste la bayuba papa molisha ko eza vraiment pas siming musala oyo pasteur nani pasteur Timothée aux États-Unis azolanda yo ebiseni. Topesi merci na pasteur Timothée na mama Yvette na geste na bino bosali pona kosunga Kokodioko vraiment nzambe apambola bino nzambe azongela bino kande na lobaki ke makomi na nzambe lobi c'est que l'homme a semé il moissonnera alors nzambe ako récompenser bino vraiment merci mingi na eloko bosali. Voilà bandeko awa tozolongwa wa ndenge bofinga biso miyibi babengi biso na morgue ya Kitambo comédien moko ya akufi sukuna tokende siko na morgue Kitambo bomona koma awa tozala matete na ibi wa ibi kisasa ezokende na makolo to ndenge nini to ebite do botika ba mauvaise foi ko benga mwasi soit déjà ba ibaka mbongo bambongo botinda ko to wa même vérité combien botindaka bo sakana isi ya batu bondi même batu ça ça quand même c'est pas tout le moment boko finga même mutu asemi na mutu na pena bana na mwasi ko finga kaka moyibi botindaka combien oyo vraiment oyo ngata ko na simba kate je crois ça demande bana tongo est-ce que tant que la taxi to kende Kitambo kuna na morgue wana tant monter ba crédit ba futa kuna et c'est gratis na ebité je crois que Didier Munzemba papa Didier Munzemba to piso mbote siko zali amolisha commission noka bu mekana no kufana sa national comme avec aspect sans danger international mon to comme international mama Margot na mon siko to kwa siko yo normalement to ye Kitambo esika artiste comédien comme nani comme on est Pauline et pas dans groupe Fiston Sey a sabe ba publicité pe belé na pe voilà tozo ke siko yo Kitambo combien so akufi kuna totala papa ne mutabengi biso papa ne mutabengi biso ciao totala Kitambo congodialogue.com congodialogue.com ifalopesa nga Francine Ngembe congodialogue.com ifalopesa nga Francine Ngembe